Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous sur votre télévision La Voix Céleste. C'est pour nous encore une fois un grand plaisir de savoir que vous êtes là pour nous suivre en l'instant. Nous vous disons bonjour et que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Nous recevons ici, dans ce merveilleux cadre de jeunes gens que vous découvrez sur vos images. Évidemment, ces jeunes gens font partie d'une association sans but lucratif qui s'intitule La Voix des jeunes chrétiens du Congo. Bandeko bozali komona wa mosala na bango ezali ko promouvoir ba talent. Il y a des jeunes gens qui sont cachés dans la Mangomba. Dans la église, il y a des véritables chanteurs. Pour nous découvrir Bango, évidemment, Asbel Oyo, Moussala Nango Yangoana. Pour découvrir Lolenge Kani, Basala Kayango, pour nous découvrir Yango. Nazali na Flore, comme d'habitude, hein? Ça fait quand même longtemps. Hein? Ouais, ça fait très longtemps. Voilà, ma soeur. Ouais, tout va bien. Santé bien. L'Angola, tout va bien. Merci, Nabaïnios Bazo Nabiso, partout dans le monde entier. Vraiment, tous a réunis à une église CEPEC, Bayambi Bisso. Pour la présentation, il y a Asbel Oyo Babengi, na comme il y a la voix de jeunes chrétiens du Congo. Na but nango bazo définir pour la unifier d'abord les chrétiens, les jeunes et promouvoir les talents. Alors ensemble nabino toko yeba qu'est-ce que bango ba bongise libino po bango ba meme libiso pour que biso nyoso tozo ya motuya o ezali pour na mokola lelo. Alors Flore, il y aura intervenants, Bazali Awa, ouais. Notamment le pasteur qui nous accueille, hein, ouais, le pasteur Zoris Mbwangi, ouais. Hein, Azali Awa, en tout cas, Bobete la pasteur Maboko. Koyamba Boy, en tout cas, ça facilite. Serviteur de Dieu, Andimi Koyamba Biso, Nesika Oyo, na cadre naye, évidemment, à quoi intervenir, moi Mouké, Botia Lobana Itali, Bonzambe. Hein? Okay. Il y a Batalan Wana, et puis évidemment, il faut le biso ndenge wana, et puis ndeko fils Témé, Yoazali visionnaire, akobete la biso penda, c'était explication objectif. Il y a voix des chrétiens du Congo, Jonathan également a co-intervenir dans le cadre de la musique, puisqu'il y a un événement où il va lancer très bientôt sur la meilleure voix de la commune. Ouais. Et puis la sœur Sarah Tchassa. Ouais. Il y a comme école une stratégie, hein. Ndengeni bakosa la pote événement ici malamu et puis to intervenir na suka na ndeko tonton Mbutu. Il y a comme biso na Losambo. Losambo peut expliquer logo nyon setali Asbel na bango et surtout prière pour la nation. Mboka na biso ba élection kala mingi te boyebi. Soki lo sambote et lo komo côté et kokende liboso. Okay. Alors, mbote na bino nyonso. Alors, sœur Flore Tobandina intervenant liboso. Tobandina. Ndeko fils. Fils Témé. Tokoko bengaye. Bopesa fils Témé micro nan. Micro, ouais. Fils Témé, okay. Bonjour. Bonjour. Namukuso ko se présenter ndengenine na bat bazolanda yo. Oui, namukuso na ko se présenter naza frère Nabino kat na Nkolo. Naza initiateur il y a association Otobengi la voix des jeunes chrétiens du Congo. Namukuse, je crois, je me présente. Vous appelez Moyembi? Non, moi na Imbarate. Dans la foi où Melipe quand même, hein? Bien sûr. Ça lit combien d'années? 20 ans, 30 ans? Ils allaient en Europe, hein? Bah, dizaine d'années, oui. Bah, dizaine d'années, hein? Oui, oui. C'est quand même très bien. Oui. Alors, au lobby, on a visionnaire. Il y a l'Ikamboy. Il y a qui une vision. Il y a Eloko. Vision, ce qui est une premièrement, de nature. Naza moto na linga ko réunir batu. Na famille, na nini, na linga rapis batu bazala ini. Alors partant de là, ton a continué la vie chrétienne. Nathalie, jeunesse chrétienne, n'engeza ko évoluer. Nathalie badon ba capacité oyo église jeunesse chrétienne Congo azo ko azanango. Na monaki ke na mayelo ala nzambe déjà pesanga ya ko réunir batu na capacité to don wana.
soki na koka kosala association oyo lelo et réunir biso mpona comment pour promouvoir badon na batalent ya ba jeunes chrétiens oyo baza na kati ya nini, parce que je le sens ils sont vraiment abandonnés, oubliés na baactivité mosusu toomona ya minene bandeko mosusu bazozwa bachance ya kosomba mituka to banini na batalent oyo baza nango. Mais biso jeunesse chrétienne du Congo lelo naomona tozozanga organisation toza na baactivité moko propre ya nous te ya biso moko biso bachrétien. Donc pardon de c'est ça. Mais kombo na la voix des jeunes chrétiens. Oui. Bopeseli yango ndenge nini? Yo mutu pesaki yango, yo visionnaire, to sangisaki ba jeune pote bo déboucher na kombo wana ya voix des jeunes chrétiens. Bon, kolobaki ngam na pesaki yango déjà association et lobi déjà belé. Donc eza ba effort ya mutu na mutu ba idée ya mutu na mutu bato pe ba moni que non ba développer sens ya unité. Oyo na lukaki moko na moko to sangalaki et puis to sali asbel statut ezali règlement d'ordre intérieur tout ezali to zali conformément na mibeko mboka tozo respecter ngo puis eza déjà notarié so que na hôtel de ville ba yebibiso donc nyonso ezali mikanda. Et bon na kati na bino ba jeune ngo baza combien ba utaka esika moko église moko to en tout cas bozwa ba bozoko sangisa ba jeune presque ya ba église nyonso. Oui bon tokolo baboui na débit effectif to pesa bino ke baza autant nam to comme na niveau là mais jusque là tozo sensibiliser ba jeune baya ko s'adhérer ba jeune no baza na ba talent na bango bazo négliger yango baya ko rejoindre ASBL toza na ba projet minene auto réaliser ensemble na bande umso ba rejoindre ba projet wana. Oui Sœur Flore question ça pour na thème objectif ndenge ka lobby objectif eza nini pour que objectif à sol il y a liboso ezali na unité chrétienne il y a la jeune nyonso tous à la uni tous se soutenir et ami balé ezali ko promouvoir ba don na ba talent ya ba jeune chrétien ici à tolo bela plus ba chrétien et ami ça tout ezali ko sécuriser ba don na ba talent ya ba jeune chrétien le moto mona azo évoluer tam na pese exemple moko na ko peut-être na baksa au moins la jeune moron azan la carte église ayebi musa musute zaka abali mais place où il fallait ya kende ko développer talent o yazan nango wana ezali milliers moko ezali déjà ils malsain comprendre parce que biso to lingaki to sangana to raisonner to réfléchir sur yango nini to ko sala pour la bande ko na biso oyo bazan la carte église bana ba jara ba talent moko ya ndengwana na musique na ballet et puis ko créer ba activité moko ya loisir pour la jeunesse chrétienne du Congo mobimba ndeti na kota ba fille to sala ba championnat moko ya banzango parce que so tali biso comment jeunesse chrétienne du Congo toza pena ba activité propre ya nouti yango to mona ke à partir à wana toza plus na pour rejoindre batamonkilité pour rejoindre batamonkili je crois non nandimité parce que to le but toza ba chrétien to mona reblo musu loisir musu ça réservé proprement aux païens selon ndenge ba réalité makamezo tambula lelo musu et comme il paie à ba chrétien tout le monde a peu ba marche de santé à ba chrétien il aussi à la rater le commis au coin inséré sous banzango est-ce que balanza me bako consommer ngo malamu ba monongo netité balanza me ba monongo netité pardon ba reformuler non question non non balanza me bako appuyer ngo toté non toza ba chrétien ça dit au moins ba activité nyo sozo le cas eza purement chrétien ça dit tozo senga ba jeune baya ko s'adhérer baya to développer ma moni wa émission to rolo ba ma sauté mais biso fondement na biso eza parole de Dieu to ana lo msu to ko sala te ça dit so totali na jeunesse chrétienne du Congo c'est comme si toza suna toza na droit ko se réjouir te alors na mambu ya loisir tozali toza pe na moyen moyen pour promouvoir ça dit talent onde kwa za nango ememela lipa lobi pas s'en sortir omoni bande omso baza ko évoluer to ko benga na mukili ba eskisinga na terme bato ba la mukili baza la ba chance ya ba activité musu oyo ezo promouvoir bango ezo permettre bango moto zaki dalinéa au monier le loko mi ko sala tam sous succès ou soit on peut vivre ne loko wana mais biso na corps du Christ ba jeune chrétien tous en activité propre à noter c'est vraiment ça c'est que je voulais. Merci frère fils na kanisi to ko pesa maloba epa na chorale ba même biso na moi strophe à mukie ya mboto continuer lisusu. Oui parce qu'il y a encore une question pour na fils parce que fils ndenge za koloba très profond. Est-ce que vous monate que ekosala neti ko mélanger
makambo pe koko mape ebele. Est-ce que beaucoup ciblé loko mon côté pour na compléter question ya Flo beaucoup ciblé loko mon côté par exemple na ba musique kaka. Pourquoi ko bakisa na banzango na ba football pourquoi beaucoup tika la teka na musique? Non, tant le banzango so la ndenga na bandina lo baki exemple. Eza par peu d'activité to go sala. Et d'ailleurs sur le bina tengelo mambo belo toza parce que na jeunesse chrétienne du Congo toza non pe belé. Toza non ebelé to appelle ma projet ebelé. Je vous assure que na jeunesse na HBL o toza na ba député ou ba postuler bien que non to komi poté me ba ko bima. Ba autorité mbo ba bimaka na kati ya jeunesse ou na kati ya association o zomona. Donc activité principale au tolini non to lancer exagé concours. Exagé concours ya to donnement meilleure voix de la commune. Oui, merci beaucoup. Yango nem tu nasi au banda très bientôt là ba opesa ba date na ba nini. OK, et tout ça tango ya kolobelango parce que musique chrétienne actuellement ils ont la difficulté makasi hein. Biso to umeli na domaine ngo to mona ndenge ba jeune talent caché basala ki ko bima moi ebele mais lelo e katana bima kalisusu te on espère que ba producteur bazate mais oui basalité mais à l'époque il y avait pas de producteurs hein mais justement c'est parce que les producteurs ba découvrir bango nde bazwa bango mais aujourd'hui ba producteur ba kozala mais bazomona isu bango te c'est la grande question. Bon musique basunga biso dans avant to ya mandeko na biso Jonathan. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Nous voulons juste célébrer ton saint nom car tu le mérites. Alléluia. Yahweh biso tobemi pemden nayo to supporte mana biso. Merci maman te beteli sur ma photo yembeli. Milolo pesa te toi bana nzambe. Merci, que Dieu soit loué. Ça va pas me le connaître biso. Wa kitoko. To combien papa Jonathan. Bonjour papa Jonathan. Bonjour maman. Jonathan Guinamao.
Yangwana vraiment. To monio na Asbel la voix de jeunes chrétiens du Congo. Motivation na première année pour se retrouver awa. La voix de jeunes du Congo, motivation à mon c'est d'abord rien que le mot la voix. Donc na Asbel oyo, tous en a opportunité à koyoki ça. Mungongo na biso ba jeune, na ba couche na ba sous-couche na sezali, ba yebate tozali, tozo vivre. Jonathan Nazanani na Katiao. Jonathan na Katia Asbel la tozali koloba ke ezali Asbel tozali ko benga na ino bato baza tozali ko sala mosala to ko benga de façon provisoire parce que astuce ezali ko zala être partagé na minute Jonathan nazali o azali ko s'occuper na domaine musical na Katia Asbel na biso. Ok, chargé musical et à la voix de jeunes chrétiens du Congo. Vraiment. Déjà Toyoka Kin de Konabiso fils l'initiateur de cette vision a ebisi biso que bozana ba projet à monene et parmi ba projet bozanango et primordialement ba pesi nzela nano na réalisation ya projet à musique Bodenemango comme la meilleure voix de la commune. Yebisa biso eza ndenge nini likanisi wana ya ko promouvoir ba jeune talent to moni makambo esalemi ebele na mboka na biso ba jeune talent ba se retrouver na ba concours ba gospel tout ça mais parmi na makambo to moni pété oyo pa bimi makase wuti wana non to moni ete bino sikoyo makambo zo salema ndenge nini bobongisi yango ndenge nini po ba nyonso bazolanda biso ba yeba to yeba ndenge makambo zo fonctionner pour na projet wana. Merci. En fait, la meilleure voix au Kani Penza Kanda na estis wana to lobi ne bandeli ko promouvoir misa voix na commune. To Kani ko sala yango boy. Pour répondre vraiment la mtuna. Ba ike effectivement bazali babima bazali na bango. Kasi biso to ko bakisa un peu mbala msusu ko apporter na boy ko loba pour na sala terme so plus arrogant. Qui te ko sa eloko esala makate nona o ka ke sala makate ko bakisa mungu ata muso bisike ezangaki pour te kene malam donc na ba procédure to ba manière o to kana ko atteindre objectif wana ya yambo ezali d'abord le banango président le visionnaire qui a dit les soucis c'est de détecter, nous allons détecter le talent. Comment détecter les talents? Nous avons cette plénière na le baka Kinshasa, Congo, Mobimba ezali nango berceau et la musique. Mais Bolobi, voix de la commune. Meilleure voix. Meilleure voix de la commune. Ingi Kolobanin. Il y a commune Nyonso, to il y a commune Nabino, awana Nangalie Matona Mongaful. Meilleure voix de la commune, je crois que Isaïe Loko l'a séparé. Donc commune de Tozan Nangalema. To ina Ngalema to lancé. Nangalema to Mongaful. Mongafula. Mongafula. Merci. Donc, dès que vous allez à Mongafula, tu lances campagne na commune à Mongafula. Ok. Et une fois que tu as commune à Mongafula, tu peux mettre maire voix commune à Mongafula. Nous avons passé ma casse, tu as les sous-sous, tu as sous na ngiri, tu peux na bandal, tu peux mettre maire voix et à commune à bandal. Et tu as souka avec les possibilités de moyens des possibles, cette meilleure voix tu peux te mettre meilleure voix à Congo. Papa Jonathan, s'il vous plaît, Limbisara Nakato Maloba, Kobimisa meilleure voix, Batuba Bima va concours belé, mais finalité Zanini, Nabimi Nangaliema, Nazbayemingaka meilleure voix, mais Nazwinini et impacté ni Napinanga. Et puis, Fongolinga nini pour la carrière musicale en haut. Norotika la kana ghetto, pour na bandelia motuna nanga na loba kiboy. Baninga na bisonyo stomoni basali ba concours, mais tomoni mutumoko te o abimi na concours wana, o tuzokta la émergence na ye quotidiennement nenga zo kende, tozo senti que oui, à côté déjà na carrière na ye amune ne peut makamuzo ke malam. Ya bino siko finalité zanine. Tobimisi meilleure voix de la commune mais na souka langue zanine. Après avoir commis sa meilleure voix de la commune, ça la souci à promotion, donc promouvoir meilleure voix. Promotion meilleure voix de la commune, et ça a été par rapport déjà à la prix de Kozanasuka. Tu vas être meilleure voix de commune, Nabiso ya Mongafula, tu m'as mis un studio. Tokope na studio topé ndatolo bana domaine to ko sala ba topé si ba yeba na pe baza ebele to ko poussa na ta mususu bon papa kingandi to ebi ki yope na domaine no ozama makasi
tala asbel na biso tobimisi ndeko Jonathan maire voya commune na Mongafula tolingi à croire kakayo tolingi à croire donc à croire que na likabo oyo aza nango wana oyo alakisi na misa bato nyonso ke akoki ko faire face tout ça lisae pour être na nzela yango pe azwa vraiment quelque chose. Expliquez bien sur le plan pratique. Merci. Sur le plan pratique to sala boy. Sur le plan pratique to sala boy. Lokola tozali awa na commune ya Mbibiso tokoki ko pesa na simalanga boyo na pesa date ko bambon to bandi concours ya biso. Na concours ya biso toko lancer campagne et à recevoir ma candidature. Ma candidature est une possibilité belé. Tu peux copier bino numéro na biso WhatsApp ya Asbel. Na WhatsApp on a besoin de continuer d'attendre sur voice na bino comme étant inscription na bino. Donc senga moto mosolo te na bandelo wana. Veut dire que ozali ko s'inscrire na yambo. Kasi soué na biso ming makasi ezali, nous voulons travailler avec les églises. Nous voulons travailler avec les églises. Veut dire atako biso tozui candidature na yo, mais dans sens il y a promotion penza parce que votre premier auditeur to batuna liboso ba rosali sayo, c'est d'abord entourage zali zonga zonga na yo. To rosali sa penza ke to yende na église eye, to lobi bon, cette église ya mbebiso, to lobi papa pasteur, to yena message eye. Nous lançons aussi deuxième forme ya inscription. To yena église, to lancer demande to zako recevoir ba requête ya bandeko oyo balingi ko participer concours wana sima ya kosala ba concours wana tokoleka tobengaka ba casting tosali ba casting voilà totika na bandeko boye bangwana to bandi concours les moyens boko senga lisuzu awa boza pa passer Zoris boye pona kozwa ba talent ko dénicher ba talent caché awa bosenge pe mbongo passer tinela biso ata moi comment vous allez procéder to boza na ba moyens na bino eza déjà vanda ba sponsor bazali oyo eko permettre que bosala ngo pesa na mikakata noté. Vous savez côté à balobami côté à likana moto ezali malamu mingi te tozali na biso na mosolo pe likolo ya ngomba te confiez-vous à Dieu à ses serviteurs oui tokoya sima tokoya na boyi pena kokota mingi po bagi da toye papa apesa biso su mosolo encore mosolo tokoza papa non même pas pour réussir au serviteur même pas je crois que bangonde bazali da ko la lumière raison pour laquelle toye ko salango na ndako wa nzambe temple le penze bandeli ya nyonso koma ba misuba koma otelemela pe batata tete boyi okota kuna biso to otelemela te meilleure voix na biso akozala d'ailleurs nous dit tobi ça ba chrétien promouvoir na toujours souci na biso zali que toi apporter ou ezali lucide donc pour na ba moyen pour na répondre parce que na lobaki te exact voilà pour na ba moyen ko zo yango tozali na biso moko veut dire ba moyen de bord na moyen de bord la propre contribution na biso nde tokoki ko banda mais déjà na kolemba te na lindi ya koloba déjà na bato ba kolanda biso veut dire que tozali na moyen de bord na biso kasi epekisi na moto te soka eta na kundulu ya biso liboko na loboko tokoyamba yango epi nzamba kozongisa mokama esika ekobimela papa Jonathan mutuna mukieka ya mukieka vraiment na ingina tuna boye lelo tozoyoka basango ndenge ezopanzana ke bazoloba na biso bandeko na biso pe oyo basambelaka bazoyemba Yesu mais nzoka na nsima nango baselaka Yesu te. Est-ce que bino pe toza pe lelo pe la voix des jeunes chrétiens du Congo babimisi po mutu moko lokola lombongo babimisi mutu moko pe lokola ba frère Mike Kalambai babimisi pe mutu lokola Denis Ngonde eza souci na biso nyonso mais na nsima nango bokosela kaka nzambe ou bien ne peut bokokende kuna poto komo yoka o nzoka koteki akoteki te. Je crois que Tlobi ezali la voix c'est d'ailleurs une autre façon ya ko lobela o ezali malamu te bongo pe baza ba chrétien nazo continuer ezali ko lobela eza nango kombo ya Jésus kaka ya ngwana biso pe to kotanga ya ko ba ko sala pe ba kombo ebele biso tozali awa po ya ko juger bato te. Je crois que biso to yebi ke bandeko bana pe basala ka Yesu solo et biso pe nous allons dans cette même lignée donc tozali wana je crois que to ko sala Yesu oya solo voilà. Maman Flore tokozongela motuna pa pasteur Zoris abetela biso c'est parce que
bango de encadrer parce que loko épinglé wana eza très important. Ba jeune ya mikolo yo vie comportement ezali malamu te bato bazali ko déplorer yango ti na kati église ba ujana bakoti tokomi kokamwa et comme olekela biso. Donc il faut ba serviteur de Dieu basala effort pour na ko encourager jeunesse ndenge esengeli. Toke na pasteur Zoris alors. Toke na Zoris. Menenga ki sera bete biso ta moi. Bete biso moi. Moi voix na lisupo voix bete OK. Voix na peneza talent talent caché na kati église OK. C'est interpréter biso moi na mokuse ata 30 secondes. Morceau moko. Jésus. Ça c'est très bien. Ça nous rappelle frère Mété. Frère Mété, justement. Moutemba Ginzemonan. Frère Mété. Mais frère Mombaya qui a interprété Ango, Nakokanisa Bango Botokanisi Pe Mokwa Kuludu, Akuki Mikolo na Banzo Ebie, frère Kanguma. Frère Kanguma Kufaki na Londres. Je crois que les ako continuer kaka. Ba condoléances na ba frère nyos bazana Londres. Spécialement na pesi yango na frère Yuyu Lombi oyo kala mingi te album na ye Bible ezali ko bima. Ye muto azali ko tenir biso informé par rapport ya ba obsèque ya moyembi munene oyo koyebaki makasi na tango akala. Frère Kanguma senga tika tenzambe asunga surtout libota na ye na famille na ye. Alors Sœur Flore, oui papa. Siko mutu n'est pas pasteur. Pasteur Pasteur Zoris Mbwangi. Pasteur Zoris. Boni pasteur. Madame papa journaliste. Soki esengelo se présenter na bato bolanda partout ba découvrir Yambalasika. Yambala lius bazomona pasteur Zoris sango to kaka ndeye oyo. Okolobela bangoni. OK, merci. Kombo na ngai Zoris Mbwangi Bweya. Nazali visionnaire ya église ote. Ya liboso ngwana. Visionnaire ya église oyo kombo na ye Bruno Chasankongo azali na Kananga ngai nde nazo diriger église oyo. Et nazali pe
représentant provincial, il y a communauté Nabiso, communauté Nabiso Kombo Nayango Sepek, communauté des églises pentecôtistes et évangéliques au Congo, et Nazali secrétaire, donc la deuxième personnalité, la communauté. Voilà ce qui n'a pas. Combien d'années déjà dans le ministère? Ozali troisième année dans le ministère. Troisième année. Et la communauté est bandaki na 2012. Okay. Ozali troisième année dans le ministère. Pasteur Zoris, marié, père de combien d'enfants? Bon, je suis célibataire et très bientôt là, vous aurez votre invitation. Okay. Maria Jésus Salema déjà. Merci. Zamba Pambolo. Mabok pour la pasteur Zoris. Pasteur Zoris Oyambi Asbeloyo. La voix des jeunes chrétiens du Congo. Na cadrino yambi bango. Bon, na yambi bango na cadre ya ba objectif na bango. Ba objectif eza tellement makasi yango epesa kingai posa wana na yamba bango pona na chamwa mokolokoto sur quelque chose. Quelque chose en na lingina iba. Ezali. Bobena batala na bango etika la église na yo. Batala eza iloko yo nzamba che na kati na moto. Nzamba loni iloko na kati na moto. Ezali batala mais plus tous évoluer to komi komona ete Satan a komi ko dévier batala. Au lieu ezala pona nkembo na nzambe et komi pona nkembo na Satan. Okomona ndeko na biso ayembaka akomi koyemba nde mwasi na ye akomi koyemba ba chéri nzokande nzamba pesa kieli kaboana pona nanu yete pona danu ye moko nzambe pona ye moko pe pona bato nyonso bazali kolanda et yango na lingaki ko rappeler bato ke ba jeune chrétien to ba jeune nyonso o bazana ba talent wana nzambe nda lona ki yango esengeli basalela yango pona lokumu ya nzambe tango basalela yango pona lokumu ya nzambe c'est après lifuti pe koya. Il faut tu peux koya à cause de quelque chose peut batu mosusu oyo bazo bénéficier ba komona ba ko bénéficier de ba talent oyo nzamba lona na kati ya bato. Mais frère fils tout à l'heure visionnaire a pesa ki eloko moko pende na ndenge ya ko survoler en meza motuya alobi ba talent misusu na kati église ezali ko moisi ezali ko kuf c'est-à-dire en d'autres termes ce qui na yo qui est bien ba passer à l'église basali ko étouffer bango. Bafutaka bango elokote moyemba zomba na église elokote chemise ekufa sapato malonga te elokote me mbongo eza kokota. Pasteur, est-ce que bomonaka te ke bino pe bokontribuaka na ko étouffer ba jeune talent wana caché bakoral na ba église na bino tomonaka bilelo na kolela chaque jour kandenge ba orchestre na yebi awa ba musicien na bango mikolo nyonso kaka kolela bafutaka bango te kaka patron de azana mituka na bandaku musicien koma moleli leli bino bosala kango pona ko soutenir bango to bino de bo contribuer na milelo na bango. Merci papa journaliste. Baye baka histoire ya moto soko tali passé na ye. Succès à la kate soki ozana succès RT. Le visionnaire azali mwana na ngai. Yo kanisa zwili loko wana wa. Azwili onka papa na ye no. Pona ko promouvoir ba talent oyo batu basana yango. Non seulement il y a église oyo mais au niveau national. Moto akozwa kaka o ba pesa kiye. Donc ye azwi eloko eza papa na ye, ye azo interpréter yango na ndenge na ye enga na tikali na cher. Vraiment. Sœur Flore, question est ça. Ouais, Zali, merci pasteur Zoris. Motu na ndenge za boye. Na ndenge tozolobela ko promouvoir ba talent. Na tunaki déjà frère Jonathan na zongiseli su motu nango. Tozotala émergence ya ba talent na kati église. Surtout ko remonter un peu plus bas tokotala tomoni ba Whitney Houston bazaki ba yebi ba pagano bakufa. Mais ce que l'histoire na bango nyonso baloba kaka ke si j'ai appris à chanter na apprendre en église. Donc tozo mona ke église so former ba église so bimsa batu. Mais tant muta zo fleurir wana émergence na ye ezo dévier ye pour akesi retrouver ndenge frère fils alobagi na région rabi na milieu moko malsain. Milieu malsain na ndenge nini ke na miso batu na présenter Yesu. Mais la si maintenant ça la sou Yesu te. Mais comme déjà ba benga mutu église, moi na changer zate na yemba ba chérie zate na yemba ka Jésus, mais na simananga na zo sala makamususu. Qu'est-ce que le rôle comme rôle de l'église est ça nini pona à sécuriser ba talent wana ezobima na kati église.
Alors ce que sengeli toyeba talent nzambe nde apesi yango. Mais Satan sikoyo eza problème ya offre. Yango moni mukolo mususu Satan ayebisi Yesu Masiya. Soki okumba melingai na kopesa yo mokili oyo na nkembo. Ezali ba offre. C'est-à-dire quoi? Moto aye na ecclesia azana molimo ya contentement te. Alors, ayembi un moment donné, baye kopesa ye offre. Baye bisembo ozovanda na église, ozana motoka te, ozana mbongo te. Biso tozo pesa yo pour que oganga okende mosika. Alors lokola azana molimo ya contentement te. C'est-à-dire andima oyo azana ngo akoluka akoma pena nkembo. Tango akoluka koma na nkembo, c'est alors à dévier eloko yango. C'est que biso toko senga en tant que pasteur, c'est que na ko senga pour les jeunes chrétiens, ou bazana talent. Et loko ya liboso pour na sécuriser talent wana. Et sengel ko zadamo na molimo ya contentement. Ndima oyo ozozwa. Ndima oyo contentez-vous de ce que vous avez. Oyo ozana yango wana ekoki pona lelo. Lobi ekoya. Oko remarquer que même Yesu Masiya tango abotamaki. Ezati tango abotamaki ke nzamba lobaki. Yesu ayeko koma na 30 ans. Nzamba lobi, celui-ci est mon fils bien-aimé. Point. Yesu a continué. Okoyo ko mona nde nzamba ayeko loba plus tard. O yazali mwana na ngai yalikinda écoutez-le. Ezati tango abotamaki. Donc elingi koloba ete eloko nzamba chekati na yo. Soko saleli yango malamu ekoganga na yango mokili koyoka mais ezali na betape soki nano okomi na mboka ya miel na lete kanga motema tango ekokoka talent o nzamba tsekati na yo mokili koyoka pe bakoya kozongisa lo eloko oyo yo Voilà, mériter maboko makasi vraiment pour l'intervention pasteur parce que ça aussi ezali parmi ba reproche balobaka pona ba jeune talent mingi lokoso aliazwa noki yango ezotinda bango babunga nzela patience ezate noki kaka album ebimi lelo linga eteka makaka balmwanza bami malembe okukoma na objectif na yo. Merci pasteur Zoris. Merci alors maman. Voilà tozokoba sikoyo sir Frobaye mbani tobaluki lisusu tomoni mwana mwasi moko parmi bana mibali bazo diriger comité à la voix des jeunes chrétiens du Congo. Bonjour madame. Bonjour. Nalingo s'est présenté bien madame. Gaïa Naza sœur Sarah. Nazali secrétaire générale ya Asbel Nabiso. OK. Maman Sarah motuna mseza boye tomoni papa Jonathan pesi biso projet monene bozo bongisa frère fils le beki na biso déjà ba vision ba objectif na bino et tongto ba démarche nini o bino bo mettre en pratique déjà bozo bongisa bien bozo ko envisager pour la réussite ya makasi ya projet oyo meilleure voix de la commune. En fait ba événement lokola boye et c'est la communication et c'est la visibilité. Na côté communication to bongisi neti ba émission lokola boye tozana média donc télévision radio to kolekati na ba radio presse écrite to komati ba donc il faut vraiment mongongo na biso eyokana tozana site na biso tozana YouTube wana pe to kobando lekisaka chaque fois kolobaka pona ba événement na biso kopesa. Et puis, toko kende pe na ba ndeto na ba église, ba contact déjà na ba pasteur, toko kende na ba église, donc communication na biso toko salela pour que to yo kana vraiment na ba bisika ebele. Bon, ça a besoin de partenaire té na projet venu na boye. Bon, en fait, projet nyonso ezaka na besoin de partenaire. To koloba te ke toza na besoin de partenaire té. En tout cas, mutu nyonso de bonne foi. O asimba mina motema pour nous soutenir, biso en tout cas ça le bienvenu. To benga mutu nyonso o andimi ko soutenir biso parce que tozo mona maman Flore. Ba jeune lelo baza très dispersé. Ba jeune baza focalisé kana ba biloko ezangi tina. Mais biso objectif na biso eza vraiment ba jeune bazala les jeunes chrétiens ou vraiment baza un objectif mo bazo poursuivre. Donc voilà biso esengeli eyoka na bisika nyonso à travers na cité nos médias donc toko a radio toko leka papa ndenga zabo awo mema biso lisusu na église mususu toko kende lisusu
tokokutana lisusu kuna tokopanza sango pa église ezebele ba radio ba TV ezebele boko ciblé ba radio ba TV na ba église to boko lekana ba bisika nyonso wana ozolo ba église nyonso ba radio nyonso ba TV nyonso. En fait problème na biso eza boye église ko ekoyamba biso tokokende esika nyonso tokozwa contact ezala bon eza pe possibilité bakoki na nzambe na biso tokoka tokolonga biloko toloba totie nzambe liboso totie na nsima te yaza liboso otambusa biso biso tolanda ye to espoir na biso eza na nzambe makoki ekoya toko atteindre ba objectif nyonso pe ba église o efongoleli biso maboko po toza déjà na ba contact na ba pasteur toza na ba contact na ba commune nyonso toza déjà ba contact na ba pasteur nde toye awa lelo mbala nsima ntango tokobenga yo papa jijika ntango koya tokozala na yo su na église mosusu polokwa toza nao na monga fula tosible na monga fula tokotambola nao na baéglise oyo bapasteur oyo bandimi kofungolela biso mpo papa baréalité ekoma ebele na baéglise est ce que bomoni bakote mosu ya baéglise bapasteur bakangeli bino porte okutani déjà nango nanu tokutani nango te jusque là ah na monga fula quand même ça va na ba pasteur auto si to contacter nanu tozwi objection te ah na monga fula bon na monga fula mobimba te ba pasteur auto si to contacter quelques églises auto si to contacter non to tamboli monga fula mobimba te photo tambola mais quelques églises auto si to contacter en tout cas bazo encourager biso na loko oyo. Merci Maman Sarah, que Dieu soit loué. Merci. Comme vraiment pour l'andatango et nabi que la voix de jeunes chrétiens du Congo, étant que jeunes chrétiens, malgré bazaba jeune, malgré ba projet na bango minene, baza ki li kanisipe ya ko kota na makambo mboka. Pas jijika yo monyongone. Non, c'est quand même une bonne idée parce que l'avenir ya mboka eza jeunesse. Ce qui jeunesse mboka eza kotalela ngote eza kolandela ngote même na constitution mboka na biso elobi l'état il faut fongola biso na jeune na ba jeune na jeunesse na epa ba kusunga bango pote ba kokende liboso parce ba cadre alobi bango ne ba okamba mboka sibi alors initiative ya kokotsa pe losambo na kati wana ya ba jeune pote ba ko évoluer pote ba za l'épanouir pe mboka e permettre et ça la malam ezali quand même eloko ya kobetela maboko pona voix des jeunes chrétiens on ezali kobetela maboko parce que c'est une grande initiative et charge wana ba pesonge pa ya papa tonton Mbutu papa tonton tongtebo malam pe bat bazolanda biso c'est présenté. Merci que Dieu soit loué naza babengi nga na sepela mingi babenga nga frère tonton Mbutu parce que naza de la famille Mbutu nakati ya spell zadan nazali chargé ya spiritualité. Wow, ça veut dire quoi chargé spiritualité? Chargé spirituel nyonso donc na secte nyonso spirituel donc naza ko s'occuper na. OK, merci papa tonton Motuna César Boye. Application il y a Asbel jeunesse chrétienne, la voix de jeunes chrétiens du Congo et s'impliquer dans mboka pona nini. Pourquoi Monica ka charge mboka za makambo minene mingi mais ndenge nini ba jeune batali ba projet na bango te batali ba ambition na bango moko te mais ba kepe bala taper moi charge mboka. Pourquoi ba memi souci wana? Merci beaucoup maman. Okozala d'accord na ngai. Soki ovandi obandi ko analyser makamamboka oyo oko comprendre kata yo osamele nango te yango eko s'imposer na yo et puis soki toke plus loin na makomi bible lobi na biso bénédiction na bino eko dépendre na mboka oyo bozali alors soki tobito ke kaka liboso na ba projet na biso na vision na biso eke totali mboka te mboka ko pesa biso opportunité to sangana na ba réunion lokola ndeto ya bibino lelo te na kati ya cadre oyo. Ah bon, wana diskolongo lo banini clairement. Clairement nangala lo baki il faut tozona no mboka oyo tozong sango na maboko nzambe. Tosenga nzambe azwa contrôle ya mboka oyo. Parce que tokoko sala
rendez-vous na biso to sangana na cadre moko poto partager to kabola likaniso to za nango biso ba jeune na bandeko na biso ba jeune mususu okoyoka kete mobulu moko esalami place boye bandeko songolo basali mobulu boye date songolo bapekisi batambola boye donc makambo wana nyonso ekoya kozongela biso eko s'imposer na biso yango tolobi ke liboso to koba na misala biso la ba initiative na biso to bandana na étape oyo tozongisa mboka liboso na Nzambe ezali oyo to 5 to dénommé seulement 15 minutes pour la RD Congo. Ok. D'abord, on a fait ça, pas ya Jijika, da Lingina, Baksa Montuna Moko. On moni les kamba la nation, frère tonton, ceux qui moutinent, ceux qui les kamba mboka, ataza musulman koya, ataza église de noirs à koya, ataza ceux qui n'ont à koya parce que mon kisa est un terrain mboka. Mais bino déjà c'est comme si vous restreindre l'ikanisi wana kakana le jeune chrétien du Congo. Si ko bokangi porte ba musulman ba kota te. Mama koloba chrétien zanani. Chrétien zaka muto ndimeli. Ndimeli Yesu ke ya solo soki na tie lié motema. Likambu bwebwe ko changer. T'es bon soki nazo ko ya nola yo. Na ya ke yo buka mingi soko za kotuna mituna na yo. Soki mo Kristo soki moto ndimeli Nzambe ke ya solo ndenge biso to sangani bwe to sangisi bandeko soki na biso uti lemba uti matete do pona ko sangisa mboka mobimba république momba to ko vandisa ngo to vandi biso nyonso bilenge sika moko totala likambo eza ko tambola te pona nini likambo eza ko marcher te pona ni to beleli Nzambe wana to tomboli maboko na biso nyonso to lakisi Nzambe ke ya solo biso bilenge to moni ke kokite to place na biso eza wapi eza na société civile eza wapi ezali partenaire ya l'état congolais. Le quoi toza partenaire à l'état congolais, biso to ke na ngambo te ke console bila biso to sala boy, biso to ke te biso to défendre ngambo na biso boye, biso to ke na katikati totali na gauche totali na droite solution ko ute pa na ni muta ko pesa solution azate. Yango to lobi regard na biso fo ezonga likolo pa mutu akela mokeli oyo azongele salilo ba koloba te makambo tambola kabote fo ezonga nyoso na nzela. Mais bino moko nano parce que vous êtes chargé à spiritualité. Bino moko ba vie na bino. Spiritualité na bino état ya foi na bino ezali ndenge nini est-ce que ezali pe conformément na makomi est-ce que vous allez pe bato lusambo parce que quand lobi spiritualité biso kanisaki lusambo evandi liloba na Nzambe evandi kondime evandi to ezali eloko mususu oyo zoloba spiritualité wana ya solo na koyanola yo ke malheureusement ezakana thermomètre te batia kapona kota la température à moto. Mais ceux qui vous les reconnaîtrez par leur fruit. Je suis d'accord avec vous messieurs les journalistes mais na koyebisa yo ke okoki komona moto na poso na yo komona kati na ngote. Biso ba fruit o toza ko bimisa sali ba fruit ya kati. Ba enseignement o tozui na papa za ko laksa biso en passant l'évêque Tassa que Dieu lui bénisse. Ndenge aza ko laksa biso ndenge aza ko memsa biso ko tambusa biso ndenge toza ko cultiver ko lakisa pe tozui ndambo tozui to panzelo na baninga to sangisa marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je suis d'accord avec vous. Moto oya posanzo te kesani no ya molimo balobi yango batangi pe posanzo ezali batangi yango batangi pe les fruits de l'esprit batangi pe ba fruits tomekolaka kotambola selon makomi na Nzambe bomekaka nde bopuse tomekaka kotambola na makomi na Nzambe mama Sara pe azoningisa mutu bomekaka nde tobundaka toyebi ke za facilité tobundaka tomeka kotambola lolo alors siko bosalaka ndenge nini etali spiritualité wana est-ce que beaucoup tanaka peut-être na moi privé pour na lusambo pour na partage ali lubana Nzambe to ezaka na ba culte kaka nde bo profitaka bo sambeli et puis plus rien mutono mutazongi na ndako na ye aki osambla ndenge yo ki to lancer awa 15 minutes seulement pour la RD Congo. Ça signifie quoi? Ata naza na ndako nanga nazokata kogumba mabolongo na se naza kosambela Nzambe. Ata tokuta na ba réunion na biso liboso to banda ko partager ba objectif la so makambo to sanganeli to banda ka liboso na Nzambe. Parce que moto moko akoki kosala te. Bible zoloba malheur aux enfants rebelles qui prennent les résolutions sans avoir consulté leur Dieu. Alors biso to iko zaba na ba rebelle tandis que tozo lukato redresser loko moko o ezala ki susu ya ko kende na ngambo mosusu kote na ngambo mosusu to zonga sango na nzela. Il faut biso moko to la lokola bandakisa ya kolakisa batu pona kopesa bango makasi pempi fwana ya kolanda biso ko se joindre la biso poto tambola na bango lo. Alors tokotiki lo le temps au bondela 15 minutes wana au lobby pour le Congo
au bon de l'état aussi là na ba intervenant na biso frère Jonathan pe sa précision moko détail et bongo na pasteur Pezoris et puis tokotiki la ongonga au bon de là pour na Congo toyoka ce qui prophétie ko bimawa élection ko le 23 décembre nani akokanye ba élection le 23 décembre ce qui élection ko zala toye ba embala moko koyoka ngona prière ya miracle prophétique ko sale masikoya Maman Flore. Il nous reste très peu de précision par rapport au événement. Il y a la meilleure voix de la commune et que ça les marquants. Vous avez lancé un gros démarrage pour quand et ma campagne pour la Nengenini. Bande de Bazo Landabiso Baza déjà courant. Merci maman journaliste pour la motuna. Déjà, merci maman. Et puis rapidement, Sabino. Le 18 novembre, dans le 18 novembre au mois de Kobanda, nous allons lancer officiellement sur les canaux médias, la télévision, de pouvoir Sabino, toutes les précisions. Donc c'est bien rendez-vous déjà. Le 18 novembre, vous allez scotcher pour avoir démarrage de l'activité à Bissou. Namukuse. Nama contact à Bissou. Vous pouvez comme la Bissou na 00243 89 03 11 11 7 à la fin. Soit encore beaucoup comme Bissou na email asbel.lvjcc@gmail.com. Merci. Voilà, de toutes les façons, et que vous allez afficher au bas, il y a un écran Nabino, vous êtes à Londres, aux Alina Bruxelles, et à Paris, Zurich, partout. Soutenez l'association Oyo. Ce sont des jeunes. Bazan a besoin de financement. Botin de la Bango, événement Bakosala, Bokulandango, et puis Bokoseba. Baza ebele na Londres apôtre Kabeya na Londres na confio ba jeune oyo tala bango malam sunga apôtre okopesa nga raison. Merci. Tozonge pa ya pasteur Zoris motivation na yo et pa ya ba collègue na yo pasteur par rapport ya makambo oyo ndenge déjà le tout se réunir et pa na yo et baninga oyo pe ba kolanda biso bazozola un mot de ta part pour que ba porte s'ouvrir va recevoir vraiment la voix de jeunes chrétiens du Congo. Kaka ndenge ya bibango boy bango pe ba yamba bango mitema kufungwama pe motema polele kosenga nanga ezali boye lelo tomoni bato bazana batala ebele mais matine na chera comme côté donc nazo senga ba pasteur ba fongola nzela ba jeune o bazana ba talent ba zo opportunité ba yamba ndeko yo ba onoso bazana ba talent na ba église na biso to pesa bango opportunité wana ba kende musika ba réussir sinon te to ya ko sutuka na o ya fala beta na ebale a sala na ye musique abandi o welela ka cher donc nazo senga na ba pasteur nyonso o bazali kolanda biso na ngonga oyo ba fongola porte na la voix chrétienne ba pesa chance na ba ndeko nyonso o bazana ba talent ba rejoindre l'équipe oyo o ba kende musika. Merci beaucoup. Merci. To commence tout ça. Maman Frotika na sa dédicace na ngara na dédié bandeko na nga bazana Suisse na président na ngai Papi Kongenda Mbotebele na madame na maman Sylvie na famille Mobimba na possibilité producteur Gemidor et na pasteur Pati Chibangu na France na Yvonne Kabuikou na Paris na possibilité maman Laura Mankwe, des bonnes choses de la part de Dieu. Ngaïpe na bosanité maman nanga maman Komesha Dolphine azali na Londres. Missia Fondation Femme Moderne na Zurich. Maman Nzambe Pambola yo, frère Yuyu Lombi Nzamba Zalana yo, Mama Pati, Mama Wetu, les 16 oyo, na bandi ko seka déjà, pour na ebike et sengo ezali. Jonathan, merci en tout cas na prise de vie na yo. Na oyo sali. Tozotiki la bango ko bangate, bangate, tozotiki la bango ba soutien na bino pour na ba jeune oyo. Alors etikali une dernière étape, il y a prière. Beaucoup assister na ndenge ba jeune oyo à travers guide na biso mutako kamba losambo frère tonton ndenge toko sambela pona mboko
mboka eza na mikakatano, mboka eza ko soutenir ba jeune te, mboka eza na ba élection, mboka eza na makambo boyebe ebele, toza kotia sujet moko de prière sika sikoyo ya moke pona mboka na biso. Ndenge na te mama Flore. Eza bongo Jijika na to bongisaki boye président ya jeunesse frère Hervé. Il y a sa présidence jeunesse na kati église ya bibiso sepek atanga verset oyo sengama ki pona ko soutenir prière oyo pona nation ya boto pesa malobe pa ya papa tonton. Ouais, je vais lire dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 17. La Bible dit: je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Congo est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille des Congo et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Amen. Amen, amen. Tolandi makomi oyo. Balobi musapi moko esokola ke longité. Yango to sengi ba papa ba mama botika biso bilenge biso moko te bino nyonso esika bozwami. Mama msusu akoloba kete nga lokwa naza na kati ya zando nazoteka nanga moyen sambeleza te 15 minutes, seulement 15 minutes pour la RD Congo. Mama koloba te ke wane concerné yote, papa koloba te wane concerné yote. Tomona ki mama ona bimi na tonga kete kana tipka avion ye rasé bango. Bakufa ki bakenda ki sacrifice nation etikalaki. Tozomona bandeko na biso na este chaque jour bazo kufa tozolela. Tozomona bato mingongo baza ko étouffer bango baloba lisusu te RDC na biso ekufi. Boya tosangana ensemble totelema pona ko rebâtir susu mboka oyo. Cela nous concerne tous, ne fût-ce que 15 minutes dans la présence de Dieu pour notre pays. 15 minutes wana otelemi to bandiko dédié mboka na biso na maboko na Nzambe. Nebike bandeko na biso na ba église yo sika bozwami ba intercesseur. Bo intercéder ka pona église na bino te sika bozwami. To sanga na biso nyonso la main dans la main. To telemi likolo pona ko sambela pona mboka na biso. Bible lobi mboka oyo ezali oyo ezali libulo Nzamba pesi biso. Maboko na yo etelemi. Maboko na yo etelemi ke likolo. Doso pesa moma oyo na maboko na Nzambe. Loba papa to bontili susu mboka oyo na maboko na yo. Nzambe tosana mosusu te. Ozokende kotombola mongongo. Ozoloba ke papa mboka oyo tosongisi liboso na yo. Tosana mosusu tokomelela te. Biso tosala minduki te. Ya ko faire face na ba bazobudisa biso. Ya ko faire face na ba rebel bazoboma biso. Ya ko faire face na ba injustice tozakomika kutu lokola moi. Ya ko faire face na ba problème nyonso. Ba injustice na nord na sud na est na l'ouest. Tosengi te yawe Nzambe yo telema. Ozwa kunya ya mboka oyo. Ozwa mboka oyo mimango na maboko. Ozwa kontrol ya mboka oyo. Na ba aspect nyonso. Esika nyonso okre. Akoki koswama. Toyoka kola bengani biso. Mwazapila bengani biso. Toyoki kuna la poto bakina bengala biso. Nzamba lola tokoloba nini. Tosengi yo intervenir na tokale. Tosengi yo na moma oyo ndio kita. Tobandi kobonzela yo. Na kombo na Yesu. Yawe toyele na kotikelo lisusu mboka oyo. Omema yango. Oswa yango lokola yo kelaki yango. Yo kelaki mama na yo. Si je dis, le baba kozela lisu sute. Le baba lingi toloba lisu sute. No déclarete. Nzambe tobeleli yo. Oswa lisusu mboka nango. Oswa contrôle nango. Oswa décision nango. Ekutande epai na yo. Kotika moto te. Oyo ayebi pasi te oyo akelaki moto. Kotika te makila bakongolais. Oyo eza kosopa na sans cesse. Yo de soir. Lisungi na biso ekouta na yo. Tosengi lisungi na biso ekouta epa na yo. Na kombo na Yesu. Oui bien aimé. Ozoso bakonzi ya mboka ozo présente ba liboso na Nzambe. Ya solo na koyebisa yo. Koloba te ke soki songolo ya longwe songolo wana koti. Yena kozala malamu. Toyebi bandeko na biso ba frère webi ki ondeko na nga pena. Tango akoti na esika wana akia baloli na ye motema na ye. Tandis que Bible solo bana biso mitema bakote simba makana ye moko Nzambe. Soka linga balola ngo na gauche na
mboka nyonso ye nde akobalola yango loba na nzambe nde asimba mitema bakonzi oyo nzambe nde akamba bango asimpose kati na bango ye nde aloba na bango alakisa bango lolenge nini bakoki komema biso parceke ye nde aetablisaki bango tobondeli na kombo na yesu yawe nzambe tozwi lisusu bakonzi oyo ekobonza liboso na yo mitema na bango mokeli na maboko na yo tolobi ete songolo topakala akokosala malamu esoki akomi na esika wana akomi problème likambo ezalaka nini eza mitema bato yango papa na lola swa charge eza mokumba oyo swa mitema na bango yo nde olakisa biso o wapi yo olingi tosala mpona bokonzi bwa yo yo olingi tosala nini otobika kimia nzambe tozosenga kimia na yo nzambe tozosenga kimia na yo esimpose na via bakonzi oyo baresolution nyonso badesizio nyonso oyo baswaki elongo bani te lokola yo olingaki ete mboka ekambama nzambe tobebisi oyo nyonso oyo ezali ya moyini baplan nyonso ezali ya mabe Sala, okopesa bango mika